ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Loboko na Nzambe esimba bana Nzambe nyonso tu bisika ezomi bino na betande na bino pona kolanda magazine na bino analysons ensemble Nzambe amona bino Nzambe asimba bino bisika bozali ba o nyonso tu ba kozana na ba problème to bazana ba problème tant bokolanda émission oyo à travers le prophète Eric Nzambe asimba bino pe apambola bino na kati ya magazine na bino analysons ensemble tolobaka awa Yesu moto na yambo Yesu nde moto na liboso yende mo pesi yende mo bateli pe yende mo bomba melito komeka kosolana le prophète Eric o lelo to simba mingi basal na Nzambe les caractères et les comportements ya basal na Nzambe puis to ko chuter sur le miracle o to komeka ko simba mukie et puis to ko simba lisusu quand est-ce que to koyeba ba vrai pasteur et comment prier à l'église ou bien na katina ndako to komeka kosolango na prophète Eric na pesi no bambote kuna vraiment Nzamba pambola bino papa Eric oui. Prophète Nzamba pambola. Merci beaucoup maman Clara Wechi maman. Calais. Vraiment. OK na mais na olonga batebele ba pema na tshona poche na ngai. Prophète tango lo ba bongo ebi ko bangsa ngai. OK longola na pema. Olonga batebele ba pema. Boza ba pema wala ministère wala tshona poche. Na zaina mangengenge. On a longola batebele ba pema. Na ministère sur fait kufa. De amwa na ye. Et puis ngambo na ya oluka mama Wechi abwaki ngabolika mnini. Vraiment na lobi papa ke wapi papa to mesana ko solola na ye. Le prophète Eric, oui. Aujourd'hui, Oyebe ki makambo nyonso o elekana ki na makambo ya mukuna. Lelo mukuna azara déjà na makala o lelo eza et comment eza deuxième procès na je crois que cette semaine eza troisième procès na. Mais la question que je me pose beaucoup eza que mukuna après avoir comme on a vidéo na à 48 minutes o ba découvrir gaza ba tatouage na kata vidéo wana. Mukuna dernièrement na ezala ki alobi était soki bakobomaye babomaye ils se sont que aza vraiment na kata problème na mami ou bien eza sous makambo FCCT eza sous makambo KHT maman na ebsa lo mama Wechi na otengela ba kumba msuti po msuti déjà si ba leka eza bazalo kola ba ancien testament c'est leka kala mais ba enregistrer ko eza bible po bible ko kakaka na fo bazala omoni eza ma d'abord ya mamba soni makasi na ebsa lo mona bi po e ba ndoki parce que chaque munamta sala musala azana elamba na ye poyeba un coordonneur oyeba poyeba un mécanicien oyeba oyeba pe ndoki oyeba nasi bilama ndoki oyebi na bilama ndoki apombolango oyebi oh ngala oyeba ndeni ngala ndoki mais soyi muta bolumbu ndoki apombola faza bolumbu kasi donc so moni bakomi ko publier makambo wana c'est que bilambo ya pombolaka wana na butu yango abimisango na boye na bo tanga kombo mais on a posé une question à makambo ya pasteur ya évêque Mukuna. Je parle de l'évêque Mukuna en tant que prophète. Osa la analyse na yo par rapport à la situation ya Mukuna na ndenge pe akosamba malgré situation eza en huis clos. En huis clos par rapport à nini parce que moi ça na zobate soki si c'est les Mami Chibo. Ce Chibo là. Azazobate pas mi bal basé pourquoi bako citer kai. Hein et maman FCC tout ce que ma FCC wana. Maman s'il y a un problème, il y a un problème. Je crois à quoi ici. Abi mami Chibola abi kenga na samba te vidéo kaka ndesa nini et samba. Après ton autre dernier mot na yi abi keno bobo mangai. Non ba samba sauter. Mais réponse est claire. OK. Donc à reconnaître non ezanga ngaine mutu so bobo manga. C'est clair maman Wechi to ken de gauche à droite pourquoi? Parce que so eza ngote hôtel maman Wechi neza boyo non. Le prophète Eric yona maman Clarisse na pas so za ngote so za ma vidéo na ngate maman même bato ba hôtel la biso ke ba poser la vidéo et là ouais quand tu la vidéo pourquoi ba gère ba comportement bon et pas pasteur omoni so mutana mulimo le pasteur toujours au cœur du scandale bon et là le bosso d'abord hein to ke nango lokola ba prophète lokola ba chrétien oui diable a commis quoi affaiblir l'église de Dieu. Oza sadi kolakisake église comme na kati ya botaou na lingala malamu to lo bango na lingala na bino bolinga makasi ya botaou
Surtout mon biloko, ça dit quoi? Quand tu as les mon ténèbres maintenant va comme fort par rapport à biso église. Or, na makambabo ole que biso to de naissance nga mabe parce que maintenant na zongel côté avec Mukuna. Tout ça là acte des apôtres chapitre 12. Bilobi lorsque bakanga qui Pierre, l'église ne cessait pas adresser les prières à Dieu. Parce que maintenant l'église to komi akola la quand maintenant tangu mambozo ça il faut biso église faut télé mato sambela nzambe po eza mpepeza ya mabe maman. Je crois réponse yangoana. Réponse yangoana. Pour na ba prophète, le lot mon église qui bangiste Isusu bazo publié deux pasteurs, c'était Samy et encore il y a un pasteur encore à Sajutaki et puis pasteur Wautko publié dernièrement on va publier Mutakala azo tambola tambolelo on est zo tambola excusez-nous le temps mes chers téléspectateurs. Toujours au cœur du scandale, il faut tout ça acte des apôtres. Bon le roi bakimbangiste wana na lipe na okota te na lingite po papa mba ko somba ba nanga pena ko somba ba simana ko tika. D'abord kimbangiste c'est pas une église. Là na bango noir c'est blanc. Kimbangiste c'est pas une église. C'est une religion. Ils ont le roi royauté mo botata kufi atiki tata ngope o ba ondi melana kimbango tika jamais ko tia église mais ba tango ba ye ba succession papa yo sama. Bon, ce que ça ma kuna mevo sama kuna. Mais o biso to lela biso église de réveil. Na kana biso oya bango sama ndingo sama kuna etali bango mais biso église de réveil eza passe ah oui tu es le roi yo ogi le prophète Eric Akoué même moi journaliste même analyste avant d'abord les cas et ça on d'abord passe parce que ça dit wana za ya biso taba papa avec nous d'abord quoi mari to loba et ça passe l'église les autres comme affaibli n'importe qui maman tu sais quoi tout temps na TV tu n'as jamais vu ba sala faux sango na théâtre azate non non mon ate mais au monde voix même na ba théâtre ba faux pasteur donc ba pasteur biso le ça dit comment ça dit ba mal répété partout dans le monde entier le répétition monsieur Zemabe oh tout ça un grand travail au diable à côté kabisoté mais il faut maintenant tous avoir prudent c'est d'abord important na l'église toi na ba Jézabel toi na ba Delilah église ezali maintenant ça va une église ba pour ba bongo limité maté il y a des gens aussi diable atine wala kat église pour qu'on détruire l'église de Dieu mais biso ba pasteur toi toujours prudent toi yeba c'est important c'est pas mon so ya après son bon ara mutu tem so des fois azo lukayo pourquoi n'est pas biso je crois tu rappelles tenté et ça avec Mukunate ça dit papa maman oui c'est pas dit que c'est quoi ça vidéo non nga cause la vidéo na bêtise papa maman cause la vidéo na tu vois nga na ba oya o mekata monter na longoli pe manayi oh na réalisateur na caméraman na ora o meka pe mana longoli yango ponga na temo pe mabato OK donc on a la vidéo on a ba bêtise on a na kota ngote mais eza passe pour na biso OK et le mona ko loba maman tu permettre na loba émission na yo allez-y na loba na Onésime omoni moi na so moni bolumba tata fazipa akobimisa ngote Onésime so to yeba ki parce que to yeba pas Mukuna d'abord aura d'abord na immaturité spirituelle ma kasi voilà nani Onésime l'homme celui de soi-disant de 3 points je ne na tsala oyoko te yate na wana kana mwa baloyenge wana immaturité ma kasi et puis yo Mukuna zoko zaka ndoki na bena kama kuna kati abendio moi molimo saka et molimo Python et molimo Acte chapitre 7 verset 16 wana Python quand no ya biloko ba ya babu logi ndo zaka nango maman tata oya gendro na molimo même si aza be erreur moi na mail est-ce que vous prenez ba bêtise mais Onésime alobi aloba tinda ba message alobe la avec Mukuna pona makambo nyo surtout par rapport ya makambo ekoleli elelo quels sont les messages à tinda pas Mukuna mais c'est un prophète comme vous papa un prophète Onésime n'est pas un prophète maman tout il y a des prophètes dedans il y a aussi des prophètes des ministères il y a aussi auto bien appelé par parole de connaissance il y a beaucoup de prophètes pas dans la parole de connaissance est-ce que il y a parmi les prophètes authentique quels sont les messages il y a message authentique message ni appelle ça il y a même tonalité ya tata ne Mukuna même était la tata ne Mukuna même le tata ne Mukuna so il y a message authentique ya sanango maman oui Aza pasteur Aza prophète majeur c'est un frère prophète Eric
Ce qui papa ressent ma bé moi na ko sa papa conseil te toi ko zongse na nzela te est-ce que lito azo sala pona ko meka ko zongsa muku na nzela est-ce que ko sala ngo ma bé po le temps na zo ba prophète ba tunyo soto ba pasteur ba tunyo so ba ko telemelaka onésime ke azo sala malamu te pona ni fala za ka reconnaissant po muku na boko la ki na katanda kuna alongola ke kuna na mboka ya kini na Kinshasa. Mama ochilelo yoki ngai na kwei pona mutu. OK. Mais habité au l'écran la télévision, je sais pas moi même sur ça l'ango père. Non, on va toujours donner des conseils. Au pesango des soutenir. Au l'écran la télévision, on est au bateau au Lukanga particulièrement. Non, Lukao. Au Lukanga. Bonsoir Salakian. Non. On a prophète Nkolo, Salamote. Bitumba ya Onésime bandana mukuna lelote. OK. Onésime ndeko frapper père wana zo frapper ko frapper jusqu'à ce ka kangama na prison père wana ka bimisa kai. Azo donc c'est-à-dire aza lokola aza ngala mona kae alokola diable. Onésime omoni o satana o nzamba bengana ka donc mukuna bengana nde satana wana za Onésime. On a goloba basimba tata te quel que soit erreur ya tata basimba te nana mona tata moi ki zenga ta liso finga tata non. OK. Voilà, merci beaucoup. On va en parler, cette histoire de... Bon, yo oso souhaité justice congolaise et salanine pour un dossier à Mukuna. C'est un homme de Dieu, c'est un père à réveil. Il faut pas faire quitter les Cambouana. Bazong sango entre les deux, entre Yé Chibola, même Yé Chibola, permettre ngai non. Pour le faut frapper. Je sais pas moi, Mukuna. Tiba qui ne coucou mais coco ya bombalé et ça sentiment des personnes il pas yépe ayoka paye moins mignomit ayoka mignomi pourquoi il go misaka ya mukuna. OK. Est-ce que d'abord vina obi que dernièrement ba auto tine so vidéo moko auto fumula compte moko ba tinge na kena villa ko chambo bon wana zo kyangwa. OK. Ma sœur Chibola je crois au Muluba mutozo takia pa Muluba. Okay. Mais c'est un homme de Dieu. Il faut faire attention. Bible ne touchez pas mes oins et ne les fait jamais à mes prophètes le mal. Okay. Ce que tu es en train de faire, il ne va pas venir. Et c'est important. Pourquoi? Bon, on comprend que maman wechi. Ce qui me pagan au mot quoi bimina ser, na jeune ser mot quoi bimina 50 nae vidéo à la raté. Mais c'est un homme de Dieu qui a pas vidéo. Qu'est-ce que vous a sacrété papa? Il nous a sacré. Non, la chair est faible. L'esprit est disposé pour encadrer chair. Bon, ce qu'il y a des fois que y a Michibola, y a Mutaya, qui soit des fois y a Mutaluka, moi pas quoi ça. Il faut faire attention. Obi que maman ni maman ou chinelo na banao. Ce qui moi c'est à Kani Mobali, à quoi ça y. Soza prédateur quoi. Qu'est-ce qui se fait que les lots ba pasteur bozo kwea kaka na basi? Non, le ba pasteur ba kwea na basi ils ont envoûtement. Soza envoûté ça n'importe quoi. OK. Et puis ce peut lier déjà biloko à Jézabel na table à Jézabel à tenir aux envoûtés. On a rôle ba yango. Parlons du miracle. Le lot bino ba prophète, bozo sala ba prophétie, ou le lot peut-être tout le monde a le lot ba toi regretter ba prophète ba komi lokuta, ba prophète ba komi boye, ba prophète ba komi boye. Parce que biso to lobi prophète appelle ça message dans les temps hein, comme la présent, futur. Et puis moi les passés. Moi les passés. Parce qu'il faut 3 temps. 3 temps. Donc le passé, présent et puis le futur. C'est quoi le problème ni ba miracle? Prophète bino ba bino la basni na bino o kana makambo bango tuna na yebiko basede ko. Qu'est-ce qui s'est fait bablo quoi là? Lorsqu'il parle des vrais, il y a aussi des faux. Et là on a maman foi bango. Oh nyo se ça la mawana ngai ba prophète belé. O ya ba faux. Na yebi moko autiko auto lupango bato na ma campagne. Na tanga komona ete ba mituka bato. Le quoi mikoleza confirmer zali do bango ba komoko tatina bakati anda kwa bato. OK. Maman wecheli on a banga kaisa lo moko. Tu peux tout faire. Mais mon kolo ya enlèvement ce qu'on kolo autour na yo, est-ce que na yebi sa ko sa makambo yo. Maman wechi et ça bien au tambona na ozutama mituka danger. Est-ce que nzambe mutu ya bamisu bana bangaba na ibamba kina oskola ba misu alolemo bamba iposo zulu ba makambu ba makambu ngana yebi mamo belebele miracle to boité mais na ibsa bato le miracle c'est pour les païens et pour ni pour les païens pour païens banga
Mais chrétien miracle là-bas, gloire à Dieu. OK. En bangate. Il y a beaucoup de croyants, mais il y a peu de chrétiens dans l'église. Il y a un chrétien longwa kepanani, longwa kepanani, et le quoi luka yebanite. Aoluka miracle, mais aoluka Christité. Mais muto luka Yesu miracle les allées à la tête. Oza, et le quoi maawich. Na katanda kuna bino, bolia te obi mate ozalawana. Mais so moni mona o ebaliete à kota à na binote. Parce que lelo ne batu basala ke biloko o personnam o abande ko sala o sida o. Ezaki ba vrai miracle bande ko sala to bande ko pesa ba prophétie, likona bango parlant de cette histoire de Denis Lessi, ko tchaba mai likola ba kopo, toutes ces histoires là. Mais c'est un magicien. Il y a un koufi, c'est dans un abassé belina bumbu. Yo so e dangote, c'est dans un magicien za ba bon moi ba na bumbu ya voilà, ba na bilo moi nzoto le kwa kindoki. Ozomona, les miracles maman le monde na sabato. Pour les gamins miracles, bolandanga. So mon côté de l'église moko, il y a un système ka moko. Il y a le roi coutume, zambazate. Bozo mai bino église là mai non. Dieu c'est un Dieu à la facette belée. Surtout tant dans la Bible, Jésus-Christ Bartimée a dit que ta foi no ebiki sayo. Aye na mutu oya Jean chapitre 9 a craché. Bazara ba aveugle, mais formule est changée dans langue ba obika. Mais so moni formule ezaka moko, c'est que c'est un coutume, c'est que nzamba na te. D'accord. Bongo maintenant oyoka ki makambo ele kana entre Denis Lessi na évangéliste qui Jamil na Kibila. Les anonymes bétanon. Likambo Denis Lessi a aussi la ravage sur internet ya Sambusa ke balia mbongo ya FCC mbongo ya Monsieur Kabila. Balia mbongo ba 300 000 ba 400 000. O balia apesa bango soki lelo Congo e komine ngezo komba po bango nde mutu bakamba mboka wana na maboko atia. Olanda vidéo wana te évangéliste nini o Kizamina Kibila a répondre à lobby Denis Lessi atika koloba ke ya lia ba 200 ba 300 ya li obe $2200 kaka ba pesa bango ka ya transport. Oyo kekelo ko wana te papa prophète. Bon et le bonena loba ils n'ont pas si mingi ceux qui sont hommes de détournement bomba na ba TV. OK. Non mon prêtre mon côté. To sango à l'équipe on a TV buka mninga na sana mon côté. Ils n'ont pas na biso. Mais ayo otubela. Nana otubela. Yé Denis Lessi. Parce que le bibongo il s'adresse à la population pour il s'adresse ya tubela nani. Nana banane ba ebité ba gafebele o Denis Lessi sel na mboko banane ba bien on. Yé otubela netini. Yé vuluzi Denis Lessi. A tout bien netini. So il va gagner le bambon na bango na ba blo na bango kuna. Mais na bisiote, bato ba lire na message Isabelle. Na bisiote. Donc on va Denis Lessi ba lire na message Isabelle. Donc autant na souté. On y a na message Isabelle, a toujours na maté ya buzoba. Na ba Denis Lessi wana. Nga kotangela nga yete. Azaki a na motel fikinya papa église lelo place na mboloko. Na ba ate wana za kulwa madiankoko tonini. Je sais pas moi. Un pasteur escroc, ye bien makambo évêque yo aza na Mont Carmel a na évêque nanyo azaki pe na ministre azaza pe budget a escroka ya bi pesa ngambongo ngana kotso nini boya escroka bakanga mambo belé bato ba Denis Lessi ba ko ba so mboko te aluka beza aluka so mata ba Denis Lessi ba lo barate ba Denis Lessi ba fana ba kimia ba Denis Lessi bazali batu oyo ça dit c'est ba lié déjà na message de ya Jezabel ba Denis Lessi ba même ba Kizamina Kibila ba geno sa na parlement banda kota to mona motion mo côté tika l'évangile te lo koso yambo ya moni ba vie oyebi ke vie akufela mwana merveille mwana liboso akufela merveille ozomona parce que côté na Jezabel so lié na ye et aloko likelimba donc au lié mutu moko ya lié de mutu donc ba lié déjà na message Jezabel bango nyonso wana et de Denis tous ces gens nyonso ngani na boye net na kata mboka oyo na mona ba père rêve azate ngabe na père so ma père ngabe na père na kwenanga baba ngisanga te et puis mama wechi nazui ba pe malabino anu esila te pe manani ya bango nyonso wana soit disant ba père réveil nazui ba pe malabino mais oyebi ke message mo zo le ka mikolo pour to citer ils en a deux pasteurs mo ba kufa limité
to perdre autorité moko soki babongoli motema te tant que prophète. Non, on appelle ça un message. Ba message est circulé et pas ba prophète et pas ba pasteur pour na deux pasteurs alimentaires. Comment bino ba pasteur bino ba bato bozo message pour ni bozo terre ko intercéder pour na bangoté. Pourquoi vous voulez toujours à des morts? Pour ni ba prophète boire un esprit de vité, boire un esprit de mort. Donc il le ba prophète ainsi dit l'Éternel. Car na molimo 207. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Mais ba kenza pas changer makambo. Je peux ba sambeli pena. Kasi ba lobi ba soki ba bongoli ba se repentir nzamba rolo. Ah, yo so longola. Ba denile sina ba bato ala nyoso tout pema. Muta contredire yo. Na longoli ba denile si pema parce que ba denile ba lia na message Isabelle, ba lia eza wali kelimba ba na lia li kelimba Isabelle akum polia pe ba li kelimba ba mito ne denile si Isabelle ali li kelimba ka succès. Non, je suis li. Est-ce que vous remarquez que vous remarquez de laisser Mikolo mon tale longine bien il longa kala. O mate ba bani ba tampo bandie. Cocolat. Au cocola, Simba qui paie moi ma futa oya ba hydroquine. Non, ça c'est un frère mon bel, c'est encouragé donc il na la nagete. Mais au koye ba prophète ba pasteur ana mi balé ba tangi kombo. Na limité bande première. Surtout que non boy ou allo. Elle sous payé, je ne sais pas moi na tangi euro te na habité. Nando ya. Boy na komi na limité. Na moni pas à la pasteur frère chantre. Oh la première rue. La première na pasteur pasteur Moïse. C'est un frère. Ah. OK. Pasteur c'est un frère et puis c'est un chantre de l'Éternel, c'est un frère. Pasteur Batigeli maman yo ça va dans l'église tout l'évangile c'est longa église. Au moment où badouso va comprendre à église. Au côté de Yesu ba Yesu tout. Abetango. Na ba saka farine bo kata ba bambou bo ba bambou 1991. Ayebango. Bino ça en église Évangélisation pena boye. Yo beti da aspect bani ba moi ba eliane ba koti ba nini donc ye banze ba bo ba banze mo ba jeton. Olandinga tia ba jeton. Na tango ya pasi jeton. En tout cas frère jeton que Dieu te bénisse beaucoup. Bon na limiter l'habité deux passer on ani. To banjo mataso. Vie oya bimisa banini. Ba michopi. Ba michopi. Na ba gorodo. Te ngati le on ngaka il faut na mona mari de nuit en live, na femme de nuit en live. Wana sepeli. Oh. Soit bimisi yango. Soit bimi na moni pe na boy. De na croire. L'église na et puis nzombo na faut pesa na faut na faut balambela ngo bien lam. Oh. So bando pusa. Nzombo la se biba pesa lamba. Pesa na lamba ngo kitoko. Ako liboka nzombo sa kitoko makasi. Na lela ngo fort. Toi bo wayo bangala babenga. Tolongo limete na ebité. Parce que la moni mu pepe ngo elongo na lemba e komi limete na pesi mon ami na bi ke na choke batebele. Joël Francis Tatou na pesi ombote. Voilà sur internet. Oh na mona pasteur mannequin oyo. Les hommes de Dieu toujours au cœur du scandale. On est arrivé vraiment à la fin de cette émission. Un message par rapport à peuple de Dieu, un message par rapport à la République démocratique du Congo. Est-ce que l'église est à la place dans le gouvernement? Oui, l'église est à la place d'Ango. Le 23 décembre, le 23 décembre, il y aura des morts dans l'année. Na pesa yi prophétie l'église na bana kitambo ba yebi soki na kitambo pasteur na yebi na baki pendant 4 mois ils en épidémie au beta batou soki na kitambo donc nga goute exemple o ba lokate soki na kitambo oyeba yango na baki même na kata gouvernement et ko frapper to mona ngo lelo mes condoléances c'est pas papa Pierre na biso lumbi o ya tout tiga biso condoléances c'est belé naza mona mboka na étranger te ba étranger ba zo ba oyiba iba belé ba mbongo ba détourner ba mbongo o lupango na somba na pesa na kombo ya un étranger muibi ya on lek na kufa akulek na to kufa akufi s'il plaît pour mbongo makila peuple kongo olela yozolia. OK. Église ezana port omnene na kati ya mboka oyo. Vraiment ebelé. Message na opesa ka peuple de Dieu. To zonga. Parole ya malamu to côté biso nyonso, ils a repentance. D'accord.
pas les miracles. Repentance. Même dans le gouvernement, repentance. Même dans le soldat, repentance. Même dans le pasteur, repentance. Tout le succès, le pasteur a succès, tout le succès à Jésus. Au monde, pancarte à mon aîné, il y a combo à pasteur, combo à Jésus-Christ, tout le combo à Christ. Au moins, beaucoup peu bon, il y a soit place. Je crois en moi. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé vraiment à la fin de cette émission. Un numéro de contact. Plus 243 947 45 03. Abonnez-vous massivement sur ABC One. Yes Motona Yambo, yes ne Motona Liboso, bo s'abonner, bo mesana émission nabino, analysons ensemble tout on a analyser Nabasa Nzambe, on va parler des sociaux et politiques on Nabasa Nzambe. Le lopata bo mona na yambi prophète Eric Tolobel Mama Nzambe, le pe na ro yamba Tolobel pe Mama Mboka. Po toza biso surtout balamboka. On arrive à la fin de cette émission. Na pesi bambote na pamboli bateau nyo surtout bazala ki awa bozala béni à travers ce message bisika bozali so to beta siete bwana basala nzambe zaka to kolukanzela ete tozonga na loboko na nzambe tozonga na sina makona tata kaka ndenge le prophète Eric alobi la repentance est la meilleure clé oyo esengi na kati na mwana na nzambe bo pambola bisika bozali on se retrouve prochainement bye.